basoda na biso nalingi na rendre hommage na basoda na biso. Tozo bunda contre nani? Contre ba Congolais te? Tozo bunda contre ba force rwandaise. Depuis 5 heures na Tongo. Na Goma, na territoire ya biso ya RDC Goma. Force rwandaise et Koti. Banda lobby na Tongo lisusu. Na ba blindé, na ba char. Wanda alingi anyoko la lisusu biso pona ko botela mabele na biso. Oyo boyeba bino bakumu mboka. Oyo ezali makambo ya mabele. Zamba pesa Congo na ba Congolais, Rwanda na ba Rwandais, Uganda na ba Ugandais. Et na ABC na bandeko nyonso. Ozali awa soki bolingi te tozonga. Boumbu ya ba Rwandais awa. Il faut, c'est qu'on a fait ça, message de Mokonzi Mboka. Il faut bana nyonso. Ya lisala. Na loke ne pe ko pesa message à Bumba, mais boti na pe message à bande ko bazali na bonga nanga. Tina binga akula. Il faut botelema. Bana à partir de 18 ans parce que na c'est ça ma carte de constitution et puis kisango. À partir il y a 18 ans ko keniti na likolo. Il faut botelema. Soki bolingi liberté, tous à la libre et à Kotambola, Congo Mobimba, et Sengeli, sacrifice et salama, Lelo, tous à la soda, la biso, la Kokumi Sabango, Bazako Bundasiko na Goma, on a combattu la population, combattre l'intégrité territoriale, Bazali Kosa la sacrifice suprême, Bamsou Bakoufi na Ebi Bango, Bana Oezamboka la Bino, autre que la Bino. Donc, si on a un paya, la carte n'a pas oya bisoté. Sacrifice, il faut et salama. Il faut voter le main. Il faut voter le main. Bolandi. Gaï Awa. Ça quoi, boébi histoire te. Awa na Lissala. Le 23 février 1998. Boébi, non, mais les cas qui Awa dans l'aéroport. Boébi, non. Ce qui est dans la canzane pété, mais mon collègue n'a pas fait à l'aéroport. Donga la défense, donga la défense, donga la défense. Ça va. Donga la défense, donga la défense. Naye wa pamba te, ça discours te, naye ko ça ba discours. Naye awa pa makambo sérieux. Recrutement et banda direct. Président de la République au Kassango. Bolandi. Eh. Basoda na biso nalingi na rendre hommage na basoda na biso. Tozo bunda contre nani? Contre ba Congolais te? Tozo bunda contre ba force rwandaise. Depuis 5 heures na Tongo. Na Goma, na territoire ya biso ya RDC Goma. Force rwandaise et Koti. Banda lobby na Tongo lisusu. Na ba blindé, na ba char. Wanda alingi anyoko la lisusu biso pona ko botela mabele na biso. Oyo boyeba bino bakumu mboka. Oyo ezali makambo ya mabele. Zamba pesa Congo na ba Congolais, Rwanda na ba Rwandais, Uganda na ba Ugandais. Et na ABC na bandeko nyonso. Ozali awa soki bolingi te tozonga. Boumbu ya ba Rwandais awa. Il faut, c'est qu'on a fait ça, message de Mokonzi Mboka. Il faut bana nyonso. Ya lisala. Na loke ne pe ko pesa message à Bumba, mais boti na pe message à bande ko bazali na bonga nanga. Tina binga akula. Il faut botelema.
On a partir à 18 ans, parce que nous c'est ça ma carte de constitution et puis à partir il y a 18 ans qu'on est dans l'icolo. Il faut totalement. Soki Bolingi liberté. Tous à la libre et à Kotambola. Congo Mobimba. Et Sengali sacrifice et salama. Lelo. Tous à la soda la biso dans la Kokumi Sabango. Azako Bundasiko na Goma. On a combattu la population, combattre l'intégrité territoriale. Bazali ko sala sacrifice suprême. Bamsu bakufi na yebi bango. Bana oy zamboka na bino. Autre que la bino. Donc son bolingi bo sala paya. Na kati na mboka oya bisote. Sacrifice il faut esalama. Il faut voter le ma. Il faut totalement. Bolingi. Gai awa. Soko boyebi histoire te. Awa na Lisala. Le 23 février 1998. Vous voyez bien quelqu'un qui est à l'aéroport. Vous voyez bien donc. Ceux qui sont à la Kansan Bété, mais mon collègue a Koufa qui est à l'aéroport. Donga la défense, donga la défense, donga la défense. Ça va. Donga la défense, donga la défense. Naye wa pamba te, ça discours te, naye ko ça ba discours. Naye awa pa makambo sérieux. Recrutement et banda direct. Président de la République au Kasango. Bolingi.